tokoloba pe moke. Amen. Po efanda tozaka na mitema na biso. Alléluia. Amen. Amen. Eza na ndeko moko akokozwa livre ya Marc 16 1 à 6. Ngai nazotanga na Matthieu 11 ngai nakotanga na Matthieu 27 62 à 66. Na tangi na komo na Yesu ndeko kwa kozwa akotanga na Marc 16 1 à 6. Na tangi na komo na Yesu. Alléluia. Nous allons dans Matthieu, dans le livre de Matthieu 27 62 à 66. Amen. Amen. Le lendemain, qui était le jour après les préparations, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensembler auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps, et dire au peuple: il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposteur sera pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez garder comme vous entendez. Ils s'en allèrent et assurèrent des sépulcres au moyen de la garder après avoir scellé la pierre. Après avoir quoi? Scellé la pierre. Ok. Est-ce que nous pouvons pas contenter le biseau dans Marc 6 1 à 6? 16 ou 6? Oh, 16, pardon. Polémis, pardon. Amen. Amen. Otama na kombo na Yesu. Amen. Esilaki mokolo na sabata koleka. Malia na Madagala na Malia mama na Yose na Salome basombaki biloko na malasi ete baya kopakola ye. Na tango penza na mokolo na yenga bakomaki na liita wana esili moi kobima. Balobanaki ete nani akolongola biso libanga na mokolo na liita? Nde batalaki pe bamonaki ete libanga esili kolongwa, pamba te ezalaki monene mingi. Bakotaki kati na liita, bamonaki elenge mobali afandi lokola mobali, alati mokoto pembe, pe babangaki mingi. Yende alobaki na bango ete bobanga te. Bozali koluka Yesu na salana oyo abakisamaki nekulusu. Akei azali awa te. Botala esika elakisaki bango ye. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dofani na komona Yesu. Siko problem na biso ezali penza bisika balobi ete nani akolongola biso libanga oyo liboso ni libama? Na liita. Nani akolongola biso libanga liboso na lilita? Siko kote to uti. Tango to tangi na Matthieu. Nani to tangi ko esi to mona lire makama ngwe. Ekokani te. Ekokani. Ngana hona ngwe ekokani te. Pona Matthieu balobi boye. Ba principaux na ba pharisiens. Ba samani balobi ke mutu alukuta wana
imposteur wana babenge imposteur babi mutalukuta wana tanga zaleki na bomo ya lobi boye soki na kufi na 3 jours na sali na kosekwa bake ba yebisi Pilate bo pesa biso garde tokende kogarde sinon te bakoya kolobake asekwaki po banani badisiple na bakesali bakende koyiba nzoto tozo comprendre bakende koyiba nzoto sikoyo nani Pilate alobi nini ye alobaka bongo bozaka garde na bino ye musala na ye asokolaka maboko bozala bagarde na bino bosala ndenge bino moko elongo balobi bakei bosala nini wasire bake wasire basala nini bachaki nini bango bafarisien na baprincipe na badela soutuna bolimisa mpo nga alinga bongo na comprendre ke makambo yango ezokotomiso amen ntango bango bake wasire bango bafarisien na baprincipe basala nini basali wapi batie na po na lingita bana bachaki banga bafarisien na baprincipe te po asala nini po Yesu asala nini abimate. Vous avez mené les mains dans nos vies aussi. N'avons pas biso ezalaka ya des fois il y a des souffrances. Ozomona esika ya kobimela te. Pourquoi parce que ezana ba principaux na ba pharisiens ba yeko tali banga monene kati na bomo ina yo. Alléluia. Ne ba tali banga wana siko yo moyo bouger ezate. Babi yene ngazanga obimate faut mabiso to sane to asile yepeta. Vous savez l'ennemi me bien aimé soki akanyi mwana na nzambe. Première chose à enchaîner. Vous comprenez? À enchaîner. Deuxième chose, à doubler les miches. Pour amour en société. Ce qu'on s'est enchaîné, moi, à Kende, exact. Ce qu'on y a, les lignes. À Banakolia, na Moulaye Yassi, Yassi Yanaye. Ce qu'on t'a battu, les bangas, grand kilo. Poussa na bien moi aye moko bana nzambe aya église tout va bien mais ce sali nini et toboki libanga tellement exact kilo moyen à bouger sous à comprendre makambo na nzambe exact tu comprends moi mutu pe moyen avancer que le bosso exact pour la ligne pour ba pharisien na ba principaux basali bacheki ba lelo ba pharisien na ba principaux et ça ka ndenge tozo yaka na kongo te lelo ezali banguna ko balikite fina yo ekende liboso tango yo landi bango bazo sala na yo likopa na koko koyo ozalo kitiba biso kutu toyebi ke notre Seigneur il savait ayeba kike basala ye ba réunion faut pas ça faut pas bombaye mais si ko yo ko yebite mais si ko tala ta ba bomiye ba kecha na nilita balobi alobaki ke po ya lelo kutu soki to ko la sirete ta ko ko ba ka za résister lukuta ko alobaki liboso ekoleka si ko bango bakanisa ka soki nzamba alobika nzamba akosa Mona kanisa soki nzamba azoloba nzamba makambo azoloba eza lukuta kama nzamba azoloba na présence ya basali na ye ali sero akobota sero akokoma bovu sero akozala bovu mona ba wani na lukuta mwana esa chaki ni banga monene wana zutuma lobati mais azoyeba teke eza eloko ezoya. Vous savez bien aimé jour wana awana yaki bateki biso sur Jéricho. Balobi Jéricho était fermé et barricadé. Tu connais comment dans Jéricho total. Comment dans Jéricho total parce que ils ont fermé et barricadé. Tu connais comment barricadé nzoto na yo, ba fermé yango. Ko bimakas.
bima ya mwana balobi ke batie libanga ya monene epai na liboso ya mpunda. Banani batiaki libanga bafarisien na baprincipote. Sikoyo yoka likambo oyo ngai nazosepela kitoko. Totanga na Matthieu 29, Matthieu 28, au banner on a premier, Tina 6. Comment Satan le joue? On a voulu nous en dire. Amen. Amen. J'ai eu la parole au nom de Christ, Matthieu 28, de 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Ah, maman, pour vous, ne craignez point. Tu connais pas zoloba na mwana na ye na mwana na ye mukola lelo. Pona yo ne craignez point. Même ata batie libanga ya monene kati na yo. Même ata oza barikade. Bancercle yo pona yo bosa nini obanga te. Alléluia. Bazu ba garde bazawana bazo sipeli. Donc bagarde ne bakangi yo diable akangi yo bando ya famille bakangi yo balobi ndenge za wana sito kangi. Esili. Siko bazu pe bagarde bachi. Donc on bachi bagarde. Yo siko moyo otala otamula na yo mona va bien. Ozoli ana opise mona munene makoso ozoli bien. Ozoko mimi mona ke yo oza penza mutu penza na kana bali. Nzoko ne ozana oza ebemea ya kodelima. Alléluia. Esi ba barikada yo. Esi ba servera yo. Na otamula na bagarde ya molili. Bango ba siveka. Baso siveyo. Mais yo pozo ke de ba fête. C'est rien du l'église c'est pas. Pastor tika to kena di fête moko. Yo on comprend na ka ba fête. On comprend na ka ba ambiance. Nous allons dire que vous avez barricadé. Est-ce que pas c'est papa? Bah ça c'est pas les parents on est yo ko moyen aussi mango exacté. Moyen ko tinga les parents wana exacté. Poni. Oza surveiller. Amen. Amen. Mais organ tamba lo baki que yewana. Il faut les parents les sani. Alléluia. Si tu les parents il faut tremblement de la terre ça et salement. Il faut garder il faut il faut yoka ngopenza okite wuti na lola manja kiti tanga zokita na ba onyo so ba bana ko siveyo ba onyo so kupenda mutu moka ko tele mana za susute ba lobi ba ange ba bo na di pardon ba garde ba ko lenga abi mema kambo na ndo mona ngote e wuti wa biso do sala biso garde po mutu lu kutele ke bino boka tama na nzapeza lukuta lelo il faut monter ça à c'est quoi. Il faut qu'on monte ça la ligne et c'est quoi. Alléluia. Amen. Continuez maman. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, vous voyez le lieu où il était couché. Alléluia. Amen. Yesu akufa. Ok, Yesu akufa kwa nasia. C'est plus pour ça ni apesa biso bomoy. Amen. Tu connais pas là on est le bon un jour Lazare akufi. Lazare akufi. Bana ba chaki libanga. Amen.
Tu comprends mon Seigneur Jésus hier à l'obéni. Ôté. Wana mkondiso ka komi yebaka ke mabele bano lingana. Alléluia. Oye atuna ka ba ange na. Allez bon mo lelo kwana. Allez. Go yo zo ebate. Pourquoi on sutuki boye? Nazala ki wato. Tiko ozomona ngo lokola ndoto. Ndoto te pona nini? Ange kitaki. Mais bien aimé, ange soka kité. Ange soka kité. Nana ko ko résister. Nani a connu qu'on résistait sur les anges qui par l'oubli, Jéricho est là qui fermait et barricadé. Mais dans mon ange qui t'a dit, Nani sous par l'oubli, il est salini. Pour ange salini, à qui t'a dit. Tu vois, ange pèle les lots, à qui t'a n'a pas mon inayon de l'ennemi. Il faut pas payer. Bakolo batila yo bagado tambra babela mabango esprit accompagnement. Amen. Baba kata. Ndenge bazawana. Tala. Batika. Akeba. Amen. Baba bonza baba. Mbata peta molimo kaya. Amen. Mbata mo utiwa. Doka ba ange. Akiti kuna bango mabata. Amen. Explica bino mukolo mususu aba. Nana lala peta na butu bala musi. Abi oli réveille. Ala muki. Comme dans la yabo ngana ba français ni ne bana ngai na français pe na mukulu. Yo zo yela ngaba. Ka ba français ki to ya propre nana yo ka moto mutazo bana samu. Ala muki. Abidala nzambe ndenge asalaka intervention soki bakani moto namona ma ndeko moko bakanga ye mpenza bagrand chaîne bakanga ye contre toto grand bachaîne moko somo sikoyo bazo banyondelo tokoma yo lelo koyo bitelema kaka wana tala oyo abibwaka miso kuna sikoyo ezalaki lokola entrepôt, mais entrepôt, mon nez est peut-être mon nez était moula. Pas du tout, la couleur na sou, la taille na sou. La monnaie c'est que nous avons vitesse à marque on a, et non on a vitesse. Tu vois, et là quand moi je suis à la milinda, le col a ni mais la monnaie comme tout, a fandi de col a milinda. Ouah! Donc on va se seconde déjà. Et si aïe a récupéré mon temps au Bakanagi, a récupéré, je ne sais pas, au maillot. Bah, mon écoute, Tani va récupérer, tu comprends comment tu dis? Wapi. On va jouer pendant nous, on va partir en place, Moko, paisible. Alléluia! Gloire à Dieu. Alors, il y a un match qui est là, il y a des hommes là-bas. Amen. Amona peta bato bazolitamba nsima kiba abandi kobeta bango babandi kotortire bango bato bazolela bazoki baponda babi tokosala su te kaka mino babetama na nde omoni ndenge nzambe asala international sotolinga azalaki wana na babi poisson angela mete bien aimé lelo nzambe aye koyebisa biso pour vous. Et ça pour la bataille se douter. Amen. Mais alors pour vous de craindre. Amen. Même à te battre les barres parce que basi baba ne komi comme ça. Elle disait à elle-même, nana boulule biso les barres oyo ezali kosoyo ya ngula. Mais ni pourquoi comme ça babi? Oh, les barres ezate. Parce que les barres wana ezalaki mutu poko to mutu ngula ya. Amen. Par la Bible, il y a des pharisiens qui ont des principes. Mais à grande surprise, il m'a appelé Salénini. On compte ça, quand la Bible, il faut appeler sa vie. Amen. Si on a sa vie, à zone de yo les chrétiens. Et à moi, nous demandons de Jean, il a pas de Jean de Colobiso,
azalaki na angoisse na persécution azokomitungisa siko akendelaki nini kuna na ili wana akendeleka makambo ya Nzambe totanga ok toke na Apocalypse 1 17 à 18. Est-ce que vous avez vu? Amen. Amen. Je vais lire au nom de notre Seigneur. Alléluia. 1, versets 17 à 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'ayez pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je te tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Alléluia. Amen. Awa ndeko na biso Jean azalaki na bangoisse po totangi awa oyo po to comprendre ke balobi ne craint point otongo nyonso tu Seigneur azoloba na bato na ye ne craint point siko awa Jean azalaki na ili wana kuna azalaki na bangoisse azokomitungisa na bapersécution na seri wana kaka bazokangaka basali na Nzambe mais ye siko azocraindre mais alobi kaka ntango amoni ye atombe lokola nini mort mpona nini oza sile mpenza abangaki akwei lokola mort wana lokola abangaki mais non akwei parce que présence ya nkolo moto akoki koresiste azali pour abimeli ye mpenza eza ndenge abimeli lokola ange Elohim mais siko abimeli ye mpenza na ndenge Seigneur azalaka sikoyo balobi moto akomona Nzambe te mais soko omoni ozali mais ye siko amoni ye mpenza abimeli na sipe ndenge azalaka babi ntango amoni kaka bombala moko kambaki mbala moko ayebisi ne craint obanga te mpona biso bato oyo tozotalela Nzambe ne craint Alléluia. même ata batie libanga ya monene ne craint rien ozomona makambo esimba te ne craint rien mpo Yesu aza azomona na ye avant bakanga yo azomona mais bien ntango souffrance ezoya na bomoi na yo okanisi Nzambe amona te azomona atiki na ye atiki balobi souffrance efosani eya maintenant le Seigneur ntango ayaki ntango aye na mokili oyo aleki na nzela azalaki na problème akola na ye mpe azotambola na ye azoteya makambo na ye ndenge ayelaki mais na suka nango mpenza ye moko akomomona ndeno makambo yango ekomosali ekomoya non okomprendre akomomona moke non ntango nazalaki na nga na ba 19 ans makambo oyo ezalaki te na 25 ans makambo ezalaki te mais quand nakomi na 33 ans makambo oyo eye ndongo akomprendre ke kala te po basali siko akomi ere moko koselama te mais papa souffrance est-ce que Nzambe banamona te amona tiki na bifo ekomela yo Alléluia. ekomela amana obangaka te kolobaka te Nzambe mpona nini kanga mais siko ntango yo ozoloba kaka mpani olingi ezala nani vas-y te na miniti wana so ezala yo Alléluia. Nzambe atiki makambo wana eza nini ekomela yo fo Nzambe esala nini ebimonisa makasi Lazaro akufi ntango Lazaro akufi mpona nini Lazaro akufaki mpo Nzambe emonisa makati ya Lazaro Seigneur Nzambe alobi otela Pierre
po bino ba to tala pied wan ale bodo mala bino mo pied ba no le pied ba mo kala pied sa nini so tango mwanza zo kita azuia kwa de livre biso azolo batatu mwa ba demo to mukeni wana ale oya kangi ba mwenye soto ale watu ba huko ale ma fille mon fils ale so malmo to sani to bini to la moki bebe ni il faut to nanga Amen. na makambo na nzambe il faut mwanza kitala musabiso. Amen. Faut tout changer. Oui, mais bien aimé, on y a surtout sur le monde. Il peut ça dans nzambe li tomate. Alléluia. Toujours dans la bilo comme on dit que les autres ça la biso même pas kobadisa. Ane mo na bon mo. Amen. C'est beau. Alléluia. Bien aimé, la évolution n'est pas là. Nazalaki na alena na université. Na sonda wa le pass nazalaki na lumbo. Bonda na bino moko tant tozalaki na 1900. Makambo na 1900 ezalaki. So tant tokoti na 2000. Tant makambo mo ne na makambo nyonso to ya buzobe bimi peta. Donc, na 2000, maintenant, on va ezalaki akobata ma nyonso te sali ebimi na mo bato bakomomona mo normal babisina oui propose la raison pendant 1900 makambo oyo mpenza ezalaki boye te